vieillot, Sambara Golima Zapata Bina Kolikobo, Sambara Golima Zapata, vraiment beau s'abonner, Sambara Golima Zapata Bina Kolikobo, Sambara Golima Zapata, MJT vieillot, Sambara Golima Zapata, Mami Wanza, Yoga, Mami Wanza. Danity Manga. Vrai non, vrai tonton Sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Analyse populaire qui est aujourd'hui présentée par moi, Danity Manga, votre humble serviteur. Je dirais merci comme ça à la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, maman Moko très bien, notre patronne, et maman Azara toujours Wano Fouré au Moulin, Azara Bicho. Tous ala toujours liboso na bino et pour topé sabino ba matière ndenge longo bani et pourquoi pas na pesa merci déjà comme ça na équipe technique yo ezara wana pour na to tambola to sala musala. Je vois ma concert Sylvie Bati et pourquoi pas derrière c'est beau caméra Olivier et je dirais aussi merci comme ça à notre daddy papa Micha de Paris, papa Moko très bien balobi toujours actualité où ils ont dominé ils allaient masolo ya guide digital voilà lelo ils allaient mortuel il y a Gigola ma Danity Manga kaka na rotambola moke na retrouver moto moko boy nde na obina yamba a spécial à moi si et à moi si makambo bima wa donc bongama po nebi ke bozwa ba bombe na bino ndenge zalaka kaka na kosenga na cameraman na fongola biso pour qu'on appelle ça déjà invité nanga ya moi ya lelo bonjour Léa. Bonjour. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Léa Nzanza et sali batan ebele Léa chroniqueuse au bandé ko sala ba émission pe na ba internet na biswawa mais tout en coulé à vendi mois mouké c'est dit à quoi ça te dérange qui voilà ya mbalo monanga li souté to bunda ka e moké ballon e mo boga mi boye mais kalaté non zon e bika boulot na ngande yango voilà boulot no yango yo très bien parlé les Nzanza Nzanza lelo toza na problème au Izali ya Gigola je crois bandeko mususu ba ko binisa ba voice et puis lelo Izali veillée mortuelle ya Gigola même makambu et ko continuer toujours kobima Gigola balobi asuka kaka na église ya pasteur Mokunate azwa ki peta ya kotambola soto lukio précisément parce que balobi moi place moko pe Gigola kenda na église moko le Nzanza pe ayebi yango est-ce que bato bakolanda biso bakoki koyeba nanu etamboli wana ya Gigola. Merci beaucoup Tatuka Tukubianza. Bon, liwa ya Gigola et ça biso passe. Voilà. Bika les bogards na biso aimba bien azaik no bikaka liwa les pesi ba no se passe mais soko landi maloba ya Gigola ye moko ya passe Gigola zai maladie OK ma de ye na sima si bat ba loba ke o faire aller été ngana confirmer te mais ko landa maloba ya Gi hier moi j'ai confirmé que vous allez gola faire gola. Oh, oui. Est-ce que Kolanda Maloba na ye azana ba voice auto yo ke bimi oui que ba voice ezali ngape na za ba voice sango o za ba voice za ba voice sango je crois na kati émission to yo ki sabino ata moi mokie continue na onan bon au moni tanga kendaki pa pasteur Mukuna
gigola abi ndenga kene pas pasteur muku na bayokana ki ke ebima na internet selon ye moni azoloba voilà tanga bandeko batanga zaki no vivant ay bayokana ki ba photo ebima te ndenga ki a des vrais quoi abima de bandaki ka lokwa ba je amona ka zokonda bakena bangaliema ba opese ba kisi ezane lok malade mo ba bwakeke lok so meli kisi emeli yango moye muta munene ezataka gigola ninga zaki lokwa yobo ekuta leka ki na moi mais muta tkali a perdre 38 kilos et c'est normal ay batemelo buto malade mo na malade ya molili ndeba kine pa muko ba ke sambele avec ebimate allez asutuka bimina ba internet kebi ke mise bazana basa ba par-ci par-là bazana batuna bango abindenge bimaki abata pote ba ke mama basale moi colis eye ba chéri na pe na bato bande ko bwaka basa bateke moi maboko nde amoni malade c'était si la te ay si moi sina yeke to ke na bima na oka pe ke bima pe wana gigola yemo mta ebisi moi sina voilà si moi sina moi sabi oui il faut to tambola de ba yeki na bima o ya sayo voilà ba na bima sayo ba koti pe na bima sayo ba tunie yoza pom ni na feri wana bima ba pasteur binga na pom na feri te ngande na zaboye na obela ka bi muto maladi na yo ka za contrôle pe sambo bimezala bongo kende boye kae signé le roi hôpital Caracol donc kende pa mona mutu boye zongi sa bo ça soki banda tongo ko zonga pe 18h bayambi opete bayambi yo faut les kapa mosakoli minini manani et maman de tambola OK bakebe bakota mosakoli mosola bandi ko yebise tala ya no mutalingo lia yo ya na oboye boye mais pour futa mbo mo to kota ba prière grâce à la prière na obika mais retour ezonga pa yana ay pa pese mo ba prière pour retour pe ezonga pa cheta bicheta bela ki makasi ferry abela ki makasi ale titi na bima azongi ndako abi santé ezate abi obakende na selemba ou pe ba mbikudio ba bikola ba mambe ba ke talisa ba kepeka kuna même ka loba moko ba lobene na bima ope ba lobi na eku ba sambeli amora changement te azena mwasi mo bazana na poto ko ne Joël abi momi na e azena ba larboe akabelaki abengi asenge Joël abi gola gi na omona ko kabelo mbongo ya solution tenga na église mo ba lubezala na mumbele oui eza pembe na ponga na simaka église wa so ba sambela dans place église o ezali gigola pe ba yawa na mazala église ba lube ba bikisa pe batama boma ba bikisa ba tebelenga azaka pembe ni wana na ngope ba yena yo na yo rape ba yena gigola mo azobela boye ba prier pe lekin makasi habito pe ba komi a pasteur même pasteur azo eseka ka yo za pom nini na faire nous saluer zande ko na yo mais est-ce que na bien les ya to solo ngo non bien to solo ngo pembe po isala bien faire rigola abanda musique na maison mère je crois gigola zala mwana muke je crois gigola akoli pembeni ya faire rigola hein toloba est-ce que vraiment so tobito analyser bien ba succès au faire rigola salina na maison mère s'il le faut ali ya gigola est-ce que akoko sala ngo na maison mère te kana orchestre na ina ndenge zoloba na biboy omoni maison mère bazaki ba lion ba koi ba nyamebele voilà vous comprenez kasiti siko faire lien na maison mère yebi kasi akokai kolekisa gigola pona pincho azaki na ngode na maison mère na sanza koloba yango wana na bien ezane lo mususu tango zanonu pour pas faire et pas les rois de la forêt pas un son azaki mwanati azai mwana chef d'orchestre mais azai chef d'orchestre et si yo lingande si yo za théâtre bongo obandi olingo lia mamonde kona parce bandi tende yo banda pas météo et pas au madame ou pas météo pas météo voilà na banda bisika moko makaya bisona bino ba bani siko tango okende est-ce que olingo liende kona mwasi non lié point de salir na nzambe oui parce que tango siko tango ndo za boy okoma leader to sala no mouvement voilà yo zaki ozaki fondateur non ngazaki na balbani cofondateur voilà ba cofondateur bozala ye bele siko tango siko yo simi makambo tango bike makambo eza boye o alingi ke asimba mouvement acha mutu siko tango che mutu
yo président ya ko tie mutu attends OK kuna ta bande songo blo bande pesa bana mo ta zaki et pas wera wa ta mususu to ebike monta musique na te tambola ndenge moko Léa oyebike faire rigola ko utane prison ala kisa batu motema na ye akenda kobondela na église Cité Bethel et puis le pasteur Moïse Mbi asale cadeau ya Bible est-ce que moto akoza na motema bongo akenda lukale ki na frère bon ngala lobite ke yimta bomile oui tous toi analyser sur makambo batu bazakoloba et puis na etamboleli ya batu yoka batu skomba olobate leki na yemo omoto koza boye to totambanga na yobi mamonde sama na monde so yebi très bien na koza côté mo boye na bitatwana la sani na kepe na boa ki o matin on était pas bilea ozala mo doute mo bepo yobi bien moi mais avant on vient na kingi ozala mo doute mo pananga alea te lea akoko sa te menjoka lea voilà omoni ko sambela même bandoki basambela makasi ko leka biso ebi ndoki ebi bible makasi ko leka peton su ba pasteur mususu vous comprenez ndoki pas sambela biso ba mutu nyonso sambela ndoki sambela makasi ko peso ba verset bible écoute oyo yebiti ba verset ya bible yo yebiti oui bike lokango ndire eye pena makasi ya po atso totali nde bato mukiri baloba rafali aboma papa na mama koto bokole fere abomi leki na guide omoni loko oyo batu ba okanga mani oui bike ça la passe et ça la passe ko lien de ko supporter loko anate aye mo loba na vidéo mo bonalanda obi so batu bo loba boy na oka mabe siko balobi maeninga na pa mutatomboli leki na ya komisi e place siko yoka nde tinga pona nga eba faire lelo te na eba faire bana maison mère kala wana kamala uto abima na JDT mulo on comprend ngai pe na ebi makamba faire te voilà na ko bate ke faire alende ko nai biso tozolanda maloba oyo ndeko ne moko sali nini alobi o comprendre ndeti bakoke okoke bobela bayi mama mno mtosa papa bino otamoli ata di église ba ka lo moko lo bani mais so siko basala nzambe wana baza penga na puissance eki ba omona oyebi ke nga mona na église mususu mutaza en kabongo ba olinga kutu azonga ndako te comment mutu akoki kosalela moto délivrance après c'est même moto na liwa yoka yemo ka lo bakini omoni tango za na malade okepa mutu moko même bible lobi kondimano moko yo biksa omotanga na ebike babi dani kuna biksa bat makasi fokanga place na epa dani na kokanga mono tina siko biksa siko yo komi ndumba molimo oye na yepa na yo salisanga no silisinga te na kimi na kepa kingani pe ba loko moko no na basalisinga te na kimi na kebo siko obika ndeni ça dépend on peut essayer mon pays mon waiter oui on peut essayer luka délivrance mais Monique akenda ke pa wa bondelinga mais il y a pas une changement si ko tango yozo luka délivrance lobiko ta babi OK pas muto mutana bingana okoka yo nesi bima pe bazama makasi il fallait que je salue pasteur Condé yobika il fallait que pe pasteur Condé na liloba Condé bazala makasi la jeune pe bikisaka na kamwe ngamo na bi yango gola kende pa Condé te pas fait oyebi ngaso no talelo kwango vraiment non ndimate ke faire rigola akosala eloko bongo oyebi que moto nyonso ya mbongo na famille et surtout soka zape musicien oyebi ke bakola bango toujours makambo tatu ngala landi maloba ya gigola est-ce que tokoko batu bakoko yo téléphone ngeze bana za téléphone et panzani ku partout landa maloba na lobi boye yemo pe omoni ndeza boye tango okomi na vie ya banganga omoni mutu soki na vie banga so bakilo malade ezwa po kisi na kisi pe bala na o comprendre na voix ça voilà tango yaki na musique obi musique esengani kisi même monde ça tete yo yebi eza fo neti zo to simba zo to fandati to simbate sikoyo yemo est-ce que là na YouTube batu bayeba ki ete bayebaki bongo kisi salate kamu nonga ngaka nde bando palo na beauté na yo quand même siko ko lana maloba ya gigola lobi boy tanga yaki na orchestre ya Ferry po Ferry mta salie ye mta bimisi alobi e komaki ko pesa bana apesa bana ngabe na condamné panza bebe abe pesa bana
abi faire bano senga bango bana faire oui kasi ok c'est de so lingo mata to ça il faut pesa ti tokena yo kasi au moins la kosa kota leader za linzaka obi tracteur Chico Chico longa poani Chico neza botia banda ko sa mizinga na wese no tika bena de sa bilamba na ba mao vous comprenez Chico longa po Chico bi lende na boye na ko simba kiste po famille so no liana faire afula ke na nzemba lekeleke na mwana mama fongoli zunzunge fundi shetani gola afula ke na nini wana mais tanga bandi ko kenoya faire soko yemba ba basala ka ba cœur est-ce que yo moni faire ndenga banda ko bimisa Chico tracteur est-ce que Chico azala lisusu pour nani Chico to fanda boabi na pesa nani pour musique po kende na mkusi anazala pa et pas gola na ya ilunga na oki pas lobi le bébé labi faire voyage à katika kaena ndaku ayebi ki ça fait atika la omona tam pouku magique na lobi boy na ilusha loba pouku magique taku tu munda ken pouku magique ozo se tantu yo so sikisi ngala na yo sa le kisengeza la te oye msa mais omona pe moi ba bilo ma wa boitolo ba ya tika ya ilusha bi pouku magique e bon mbwa magique ya ilusha lobi bongo omoni so za na kiss les gars c'est bleu nanga faut nanga so avec sa condition so nga moni kiss o ko bi be bandi libomati to tape film ba Nigeria o mona ko la na maloba gigola abi apesa bana azena momine mo ba utaka mikili ayaka pena zemi abi mwana na damaka ye moko gigola oloba abi moi sina botane na bana poto oui moi si ala c'est réellement que gigola loba no bien bo gigola ngo asalaka ba voice yango abombi asali voice te ezandete ezandete ndeti ngaza problème na bengi yo na WhatsApp te na bengi na webi WhatsApp siko yo komi ko enregistrer ngai pona maladie siko na bengi yo benga ale ndeni ndiko iso benga masa na ye to benga siko bengi ndeti yo bengo na maladie obi ale ya santé ndeni maso zo konda boy boy ngasiko na mandiko betelo masolo nandiko rentro ko beto histoire atatu na WhatsApp yo siko sanini obi ke to enregistrer ana biso tatu tala malade bandanga boy na moni boy yo poso sur ça ba commentaire alikolo binde etambolaka siko ngabe na ndiko expliquer on a ke pas passer boy na ke na ndiko betelo abi tanga pese bana elo ba bebale na fera lo mvuma nini alobi to ba kende ki na studio vers 3h ba na studio ba solo fera ebisi obi turo fo pesa muntu yabi vie na pesa muntu na pesa muntu ndeni vie yo prometanga zela ta $20 pesa anga te 5000 pesa te ba car na somba nga moko bambo msusu nga mona sala ba somba ba car ngo ye moko inaki ye moko na ndeni non qu'est-ce que wala nde mutazu ba relation na lobi boy ato ba relation tata biso dans sa théâtre tom si obora ba no André Tsumbu ayaka a pesa ki ombo est-ce que mettez on talien bongo wana eza si okundolelo voilà mukusa ta na Rotterdam tant abandoka belombo mettez abando liambo atala kio amonongo jouer na makamune eti na moto beta en choli detendre tsum ailo ba basket ailo ba boy to bomba déjà wala mutu ba makambeleka ane tu kusa talo na ite bada ya kisusu ta yek na ite so betere ke tout na ebi ba rappelete mais André Tsumbu moko kusa talo na Notre-Dame je te salue on t'a dans numéro 45 Léa tokelan sikoyo gigola oui faire mtabimisi faire mtafulie tant que beauté na ebimana et faire mtabimisa na beauté na ba momi ba yebi musique so misali ba momi ba komoya ba kabele mituka ba kabele bala eza président pesa été il y a déclaré qu'il n'a sens qu'abi presse yo le bananga ka ba promesse mais on na makamba ba André Tsumbu continuer na ona makamba gigola on comprendre gigola lobby tant moi si na na poto Joël Luana a c'est qu'une église à Baluba avec une église à Baluba balobi kalika moko bon au même mutu tant OK ozana konzima OK na pas passer mon balaxio faut la netise na suka yelo ka baneka ko ke kotali sa tesa mon la faire mtale mais pour nanga ile ya nzanza ndena ebeli faire ko liande ko na eti bon ba voice oyo voix ya gigola to ebi yango ba voice bimike to o mo ngeza voix na ye ndeko ya ye est-ce que ndeko ko sela ndeko ne likam
Gigo la belo ba beba na faire pour faire essa qui va dans studio vers 3h. Faire essa qui tout faut pesa muntu ya bi muntu ni na opesa. Vi au fongola ngate o prometa ngaka ta ba 20 minutes sendo pesa ngate. Sikoyo na pesa abi ko pesa ndizelo ko ata opesi mo sizelo ko le yo moko mi pesi abelo ba beba na faire yango wana akita ki ko pa faire. Siko na église ya baluba wana tindengo mona ba yakana Gigola. Après au monaka babimina ye tonde bon ngana monaka ba baolo ba songa zena Nicolas partenaire ba na leka faire Gigola za maladie ba obi que mais ba yebi pas passer que nous doit saler ma maison de kunaye ye mo pe na ba voice panzani par-ci par-là azolo bake partout ba neko mais est-ce que on ezaka pona ko salir kombo ya faire Gigola bon ndeko nanga tatu babi maininga na pambati malgré tout azaki na orchestre ya Ferry mta sali Gigola lelo atiki biso mais tanga bimisi ba vérité wa pour maladi mo bana na ko bela mu pasteur mutombo yo yebi o yemo Gigola lobi mukuna pardon mukuna aza boxer ako beto pe makofi o comprendre voilà ndenga zawana akoyiko kosa pe likambute yemo ka bisa binde konde abita zokufa ndeko ne mtase nini ale ipare babiso na YouTube ndeko ba faire mosu ya ba gola moi bosa bini alobi abi gola mtale atambola c'est ça après ko tambola ngo na mona pe noko na bango moko ya famille abi que ba permettre eloko wana te et puis faire koko sala makambo wana te bon au moins mutu so azambo bakuvaka ekaka bon faire pe soka lende konaye bon wana selo indalo ba pona ngai nazana katikati na lobite ke faire mtaleye na lobate ke alobaka ya na ye liwata ngoya kanzambe mo ya yango pe koko sala orliko la parce que abimisa ko ba faire te eroza pe ya na bango aliboso azolo basola ndi Orlandi voice ba voice te panda azolo bani ke ba passer ba tine yo na faire Gigola bo wela ni abi partout que ba tune yo peut-être faire abandé ko boile makamba ba kisi parce que na ba kelo moko abanda otambula pena ba magicien na kati ba mutuka omoni Gigola ya manike mela dog esa kufa bondo ba manike lo resala dog mais manike les John mais au tali santé les John bon azali pe mutanzoto mike les John azongeli ese le yot azongeli moi sikito moni beauté na no finga sur les John les John na moi sikito ye wana zongi bo ba mela moni dog ezala so moko lingi si bo ba Gigola no mela drogue bon tous les musiciens a mela drogue nazana image ya 50 cents au moment où on a commis, à perdre 30 quelques kilos, à Beli Makas, dans la tête qu'on a Facebook, à fin on a ligne qui mini. Mais modèle, comme les années, 50 cents. 50 cents. Oh, il y a un banana, il y a fille pas congolaise. À conduire pas Beli, ça qui drogue, donc vous savez ça peut un cancer du sang. Tom soupe. Gigola za pe na cancer du sang pour drogue excès na pesa mususu pe pesa ba cancer du sang ko lia penzoto et ça lui ozo pakola mafuta ezo simbate normalement on a eu confirmation te ba bébé gi pa no mela ba drogue 50 cents aza pe malade a kondi ba perdre ceux qui 38 kilos peso 35 kilos na tangi on ba bi cause ngo ezani drogue donc peso qui excès nango et puis ça peut ba cancer ata pe président ya mboka moko ba bundisa biso la Congo yepe ondike na komo mona melade mama ba ngana to ba soldate santé na eka eza santé drogue ya ba yo kanga biso pa na yo kanga biso bon eza makamba mboka ya so ni ba komi faire DC te to lo kuna wala makabula voilà les Nzanza s'il faut donner conseil peut-être na bandeko bakomi kotambusa toujours kombo ya faire Gigola balingi bakoleye likambo moko ya salité bongo pona liwa ya ndeko na aussi longtemps faire Gigola nde mutu azawana vraiment fourré au moulin pona koorganiser obsèque ya ndeko na eloko nino koko yebisa bandeko yo bakotambola pona kosala ba chantage. OK, merci beaucoup. Conseil en paix ça. Na personne mes condoléances na famille fait Gigola prise babi Shetan Gigola. Bon conseil en paix ça na batu o bazo me makomba Gigola. Toza banzambe ti. Nzambe mo ka yebi liwa ya Gigola passe wuti na mala
donc bato baomema kombo ya fe rigola na ndenga mabe bandeko na nga liwa ntango yaka topesaka nzambe merci azi molimo agigolaki ekopema asouffrir mpe tokoloba fere ata tolobi fere moto sa akufi jamai olamuka totika kobebisa réputation ya fe rigola nga mpe nalobi te ke fere moto alee te nzambe ayebi ntango so ye mo mpe atambola na ndenge mpo mosu babi ye mo ntaningaka aboma fere retour ezongi mpa na ye toyebi te nzambe ye moko amoto aseya nini ayebi pardon donc nde eza bongo topesa nyonso kaka maboko ya nzambe gola azala na yo kimia soki pale ndeko na ye moko ti kasi soki te aza mwana nzambe to voilà tokomi na biso na suka mwa badédicace na yo napesi bagros bisou na sere na nga babi Nicolette la Lyon na kati ya Paris mwasa de lix ata mwana basaki Nicolette la Lyon na kati ya Paris chaîne na ya abonné-toi ba $600 napesi so bagros bisou na vie na nga babi Chai Tambwe la main d'or babi ye muta simbi ba musicien tout akata maître Gims na Paris akata esuki babi Chai Tambwe la main d'or ye moko babi ye moko Mama chouchou babi chouchou Brento Batiba babi chouchou Brento Batiba moi c'est maman boboto maman la bisa sambela makasi balobi chez Isabelle Laïdi na Kapela babi tantini Sanda tantisa maman Ephraim na maman Ephraim voilà babi toza na salon moi kitoko bana poto na yebi ke 6e mois 7e mois ba kitara lokola moi yebi toi na salon silage babezaka na Kapela afasa bara RM ekangamika na régie des eaux salon moko kitoko salon silage échange pesa awawa nana vient na dadi donc okata pe suki na nega ba M-Pesa dadi abongisa ba téléphone alemba balobi mettre mbala kolo sapatu sozo luka mokota solo yaka na Kapela pa mettre mbala sozo luka pe ba vrai commissionnaire ba vient na baza ebele balobi eza salon moko kitoko salon silage salon moko selola tona prix moko ya bien selola qui manote selola okena ba salon moko basenga ba 20-30 soko ye oza dessus te olingi kovo nyonso modèle tout ezali akata abitalaka ye moko pe balobi donc nga après nga il faut bongisa nga ça na moi bien babi c'est ça na bar na biso et pas maman Isabelle Laïdi na Kapela bakato suki bar eza pe mwelo mo ya malili téléphone pe bambani yo babongisa ngo kaka ça c'est bien baza awa ebele bawoya baza papa Kali do baza ebele makasi mwana poto pe na sapatu okomi piaka mettre mbala zali arosomba sapatu merci ya moro spécial na kati ya Suisse na base ya moro spécial na kati ya Suisse babi les grands musiciens Karmapa viennent à Karmapa ayemba mi boza tellement ébélé merci beaucoup merci na yo mon pelisi voilà merci les Nzanza là c'était les Nzanza oboyebi azape ndeko na biso moko na katika kaya ba internet awa je dirais merci comme ça na notre patronne maman Mami Wanza la première dame de Orléans na moni ba maman nyonso il y a association pardon wana pena grande sœur papa babi babi Karine Massamba il y a Karine Massamba il y a Karine Massamba mais Abou Pia Jean-Pierre la katika na kati à Londres babi mami mangabu motema tonton bien donné na kati à Londres moi ça pembe voilà Hélène Kibouk maman la divana miami na kati à Suisse na base ba mi ça toi voilà je dirais aussi merci comme ça à notre maman Margaret na Sanza de Brewana maman moko malamu maman moko très sociale pourquoi pas namoni maman Yvette maman Émilie namoni maman Valérie maman Monique maman Solange bango baza na kati association de femmes du cœur balobi ba préparatif eza déjà ya makasi pona mwana ya
ya mama na biso kilo ya mboka baobi tokozala zala wana bilili ekoleka toujours awa na ndenge ya bien na kati ya chaîne na bino MJ télévision et puis tokosalela ngo ba commentaire kaka ndenge ezalaka parce que ba mama ya association les femmes du cœur bon bazalaka toujours likolo et je dirais merci comme ça à Sylvie Bati je dirais aussi merci comme ça derrière cette caméra je vois Olivier merci na papa Micha de Paris et pourquoi pas Ronnie Bessial, Kevin, je vois aussi Kevin Bravo Wanza, Namone Bandeko Nabiso Nyonso, Oyo, Bolinga Kabiso, partagez le vidéo, commentez, likez et ça la bien. Tout ça toujours à Wapona pour servir Beno au temps réel. Quant à moi, Danity Manga, je dirais toujours merci Naba au tout, Bakule Lanangaï, je suis de cœur avec vous. Voilà, merci, bye bye. Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata vraiment bo sabone Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata MJTV Sambara goli mazapata mami wanza yoga mami wanza Danity Manga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous